Nazalaka nesengo ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kolanda solo la plus magazine na bino o bo préféra ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Incendie na marché de la Liberté tozali bongo na commune ya Masina aussitôt informé Premier ministre Judith Suminwa Tuluka akimaki mbangu pona kotala nini ezali kolekana kuna ba détail na reportage oyo. Oyo bozali komona ezali kobimisa milinga boye ezali zambate bazali kotumba kasi ezali nde milinga ya moto ya incendie esalamaki awa lobi eleki après rétablissement ya lotiliki ya SNEL tozali awa na commune ya Masina plus précisément na marché de la Liberté ndenge kaka bozali komona boye biloko nyonso eziki ba commerçante ba perdre ba marchandise nyonso et pesaki pasi na mitema. Informé na drame, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a salaki descente na terrain et sika wapi a kendaki ko palper du doigt ba dégâts matériels pe ko lukananu solution moko ya chocho. Pour moi, c'est ça le plus important, de voir dans quelles conditions ces gens qui sont dans l'économie informelle fonctionnent. Et bon, ceux qui ont perdu de bien voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a la rentrée scolaire dans quelques jours. Et ça permet aussi de voir un peu toute cette économie informelle, quel impact que ça sur la vie économique au niveau de la ville. Parce qu'il joue un rôle majeur. Premier ministre a continué qui tourne na se ya milinga et sika wapi et longo na population ba constata ki ke faute ya ba équipement ba sapeur pompier ba kokaki kosala musala na bango malamu te. Prenons parole liboso ya ba vendeur Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, atalisaki boye. Le bilan na yokaki incendie et salami awa na yoki pasi parce que na yebi que bato batekaka na bazandu bangonde basoutenaka économie na biso. C'est vrai, baza na informel tozotala ndenge tobimisa ba na informel to bongisa mais pour le moment baza bato moko basoutenaka pe économie na biso. Donc pour nanga ezalaki important na ya kotala ba dégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso to eziki, il y a au moins plus de 100, pratiquement 100 tables si pas plus biloko nyonso eziki ba o mususu ba bombisa biloko na kati, tout est perdu. Donc pour nanga ezalaki important natala ba dégâts nini mais plus encore le plus important ndenge batu toko sunga bango. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mais na ndenge za boye po na robongisa, il faut que na ordre. Na sengi bango ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant oya ba grossiste, bango nyonso tout ba koyana ba doléance na bango en faisant une liste batoyo bazikisi biloko ba numéro de téléphone na bango ba komo na bango na biloko oyo bazako teka na pavillon esika bazalaki poto ko contrôler bakoya administrateur per ya marché à Kozala gouverneur à ville à Rosala bourgmestre à Rosala minaye na ministre à santé parce que nengeza awa tozana ba problème sanitaire et bandi to bisonio suto yoki makamwa mpox ezape important na milieu au total ndenge to ko sensibiliser batu poto ko rapé ko combattre maladie wana bisonio surtout lobby to kutana na bureau nanga na primature poto solo la toye bandenge to ko sunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki. Mais il faut tout ça là on a un ordre. Pour ça tout ce qui est désordre, moyen to sunga bango e kozala te. Donc yango na lobby bango moko ba ponana. Solution peut to kozwa to rota la solution à court terme o na ndenga lelo to yebi que lobby rentrée scolaire ezane to ko sunga bango.
ba problème eza ebele na mboka eza kaka awa te mais tozo solola ndenge nga nazala na bureau chaque ministre azosala mosala na ye nga nazo coordonner po toyeba ndenge tokosunga population mobimba mais awa ndenge likama esalami il faut pe totalela bango kaka ndenge nakende kotala bato na Sud Kivu nakende kotala bato na Goma awa pe il est important pe ana Kinshasa totala tozo banokipe ba problème ya Kinshasa assainissement en ville bomoni ndenge gouverneur asi abani musala na ye mais na ka o esalami rentrée de classe eza lobby tokokota la kaka boye te photos de la bango solution. Entouré na vice-premier ministre, ministre ya intérieur, na ministre ya santé publique, pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa, chef ya gouvernement asengaki na foule basa la confiance na gouvernement oyo azali ko travailler pour na amélioration ya conditions de vie ya ba Congolais. Yo. Situation sécuritaire na Kasai oriental, les alliés relativement calmes. Vice-premier ministre, ministre ya défense, ancien combattant à Kitaki Kuna, vous avez détail nélement. Na cadre ya tournée na ye na kati ya République démocratique du Congo après Kolwezi, chef-lieu ya province ya Lualaba, Excellence Guy Kabombo, Mwadian Vita, vice-premier ministre, ministre ya défense nationale paix, ancien combattant akitaki lobi eleki na Mbujimai na province ya Kasai oriental et Sikawapi akendaki ko s'imprégner na situation en général ya province kasi tikana yebisa bino ke ayambamaki kitoko avec un pacte paix idéologie. Son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Excellence, le détachement d'honneur garnison de Mbujimai est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail. Et Sengeli Boyebake, profitant na séjour na ye na province ya Kasai oriental, vice-premier ministre, ministre ya défense nationale paix, ancien combattant, atenaki réunion ya conseil de sécurité élargi na ba différentes organes ya sécurité et sikawapi au cours ya ba échange na bango basalaki état de lieu ya province na occasion oyo gouverneur ya Kasai oriental Jean-Paul Mbwembwa a présentaki na ministre ya défense ba préoccupation ebele notamment oyo lié na civisme na ba barrière ya contrôle na immigration na justice militaire pe lisusu tableau sécuritaire ya province dont situation ezali relativement calme. Na part na ye vice-premier ministre, ministre de la défense nationale paix, ancien combattant, a pesaki orientation paix, a exposé ki vision na ye pour na ko atteindre objectif oyo epesame lié na mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation. Kasi sengeli boye bali susuke na séjour na ye na Mbujimai, Guy Kabombo, ministre ya défense, a inauguraki 2 écoles oyo tongami na ba bâtisseur ya service national. Il s'agit bongo na ba complexe scolaire Lutumba Odila Bwati na Chilenge pe Kalonji Ditunga na Katende. 2 projets réalisés na cadre développement ya secteur éducatif na province ya Kasai oriental conformément na vision ya mokonzi ya mboka chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo d'Afrique oyo asalaka na éducation priorité na ye pe azali kobunda pour na infrastructure scolaire etongama kitoko ebele na ba norme ya solo pote bana bakoka kotanga avec un pacte paix idéologie toujours na cadre ya projet ya développement local ya 145 territoires boyende izalaka yo Adali déterminé pour na matérialiser vision ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'argentier de la République ministre ya finance excellence Doudou Fwamba a travaillé ki makasi semaine leki besoin condensé ya activité na ye nélément. Ah oui,
semaine outi kosila ezalaki semaine moko véritablement chargée pour l'argentier national excellence Doudou Fwamba Likunde, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, le Pakebo et Kabola Bitumba. Tikana Yebisabino que le grand Pakebo, ministre de la Finance, excellence Doudou Fwamba, a procédé à la signature yaba contrat de performance et longo na ba régie financière pour certains services spécialisés pour la mobilisation yaba recette. Ezalaki bongo lors de la cérémonie officielle organisée mokolo ya lundi 19 août eleki na Fleuve Congo Hotel. Il est question ce jour de signer le contrat de performance, mais également d'encourager les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans la mobilisation des ressources et de les assurer de notre soutien, de notre accompagnement dans le travail qu'ils réalisent au quotidien pour l'intérêt général. Sur instruction, il y a président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, gouvernement congolais à travers ministre de la Finance Doudou Fwamba Likunde et mobilisaki ba fonds d'urgence pour contrer aggravation l'épidémie ya monkeypox et sengeli boyebake enveloppe moko de 6 à 10 millions de dollars et cause à la débloquer pour soutenir vaccination et prévention. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. Le 20 août eleki na Hôtel Fleuve Congo na Kinshasa, ministre ya Finance, excellence Doudou Fwamba, azwaki par na signature ya contrat ya financement pour na 9 phases ya programme sectoriel d'eau, PROSEC eau, objectif ya financement oyo ezali ya ko garantir pe ko améliorer coordination ya mai na partie centrale ya République démocratique du Congo ainsi que ko renouveler ba installation ya eau potable. C'est avec une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer cette étape cruciale dans la mise en œuvre du programme PROSEC eau. Ce projet ambitieux vient contribuer à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ainsi qu'à l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la conduite de son Excellence Madame Judith Suminwa, pour fournir à tous les Congolais un accès durable à l'eau potable, mais également à l'assainissement. Patron ya finance de la République démocratique du Congo a s'imprégné qui lisusu na ba réalité ya administration publique à travers ba série ya ba visite naye oyo ebandaki depuis le 20 août eleki. Tikana yebisabino ke excellence Doudou Fwamba et Kabola Bitumba ayamba maki kitoko avec un pacte pédologie et loko nanu et salamate ke ministre moko fils maison azonga na source et sika wapi akutanaki na ba cadre pe agent ya secrétariat général ya administration ya finance na phase ya liboso pe oyo ya direction ya trésor pe ordonnancement DTO en sigle na phase ya mibale. Sur place le grand Pakebo a exhortaki bango po ba bannir tribalisme pe banti valeur ndenge elingi autorité suprême le chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Nous devons gérer les ressources de l'État conformément aux lois et règlements. Le chef de l'État nous a mis ici au ministère des Finances pour qu'il y ait une justice distributive en termes de revenus et de ressources de l'État. Je suis un homme de la lutte contre la corruption, les antivaleurs. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous devons faire en sorte que les gens n'aient pas honte d'avoir un ministre. Je dois vous rendre fier par ma conduite, par mon engagement, par ma manière de faire les choses. Applaudir au chef de l'État. En continuité na série yaba visite naye mokolo ya mercredi 21 août eleki l'argentier de la République et Kabola Bitumba excellence Doudou Fwamba Likunde akitaki na direction ya audit pe contrôle de gestion ainsi que inspection yaba service ya trésor pour na kosilisa na direction générale des impôts DGI en sigle et sika wapi ayamba maki lisusu kitoko ndenge kaka bozali komona boye na bajan oyo bayebi yo lokola technocrate moko aguerri na ba finance publique. Ministre a transmetaki instruction ya mokonzi ya mboka son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton pe a insistaki lisusu
pour renforcer vision ya gouvernement supervisé na madame la première ministre excellence Judith Suminwa Tuluka. Privilégions les intérêts de l'État. Il faut être imprétable par rapport à la loi. Faites en sorte que notre pays puisse recouvrer sa lettre de noblesse. Parce que nous sommes un pays de grandeur, comme le disait Patrice Emery Lumumba. Et nous devons aller dans cette dynamique. Et comment nous allons être un pays de grandeur sans mobiliser les ressources qui vont financer les politiques publiques? Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin des routes. Nous avons besoin que nos enfants continuent à étudier gratuitement comme le président de la République, chef de l'État, l'a matérialisé. Nous devons les soutenir. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions mobiliser autant de moyens. Le gouvernement congolais a déterminé pour maintenir de manière régulière bofutami ya ba fonctionnaire ya l'État avant le 28 ya chaque mois. Yangonde justifia qui réunion na comité ya suivi ya paye mokolo ya vendredi 23 août eleki esika wapi président ya comité ya paye a annoncé qui mise en œuvre ya feuille de route moko o ezali ko prévoir descente na ba province à partir ya mois ya septembre. Il s'est tenu aujourd'hui la réunion du comité de suivi de la paye suivant les instructions qui ont été clairement données par la haute hiérarchie. Il était nécessaire qu'on puisse réunir rapidement les différents acteurs dans le processus de la paye pour essayer d'évaluer un peu l'état d'avancement de la paye du mois d'août. Et aujourd'hui, lors de la réunion, on a eu à passer ces documents en revue au niveau des différents intervenants pour que d'ici le mois prochain, qu'on puisse commencer à mettre cette feuille de route-là en œuvre. Comme on l'avait dit lors de la dernière réunion, on prévoit organiser une mission au niveau de province pour soulager tant soit peu les différents agents publics de l'État qui sont bénéficiaires je dirais, de la paie, disons, fait au moins le mois. Noko, depuis Mboka na biso, République démocratique du Congo et comme un pays indépendant, ministre ya finance ya boye, nanu tomonate, nationaliste ya boye, à l'instar ya Patrice Emery Lumumba, nanu tozwate, peuple congolais mobimba, bapesi merci mingi, na chef de l'État, mfumu ya école République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, pour na choix na ye à l'égard, il y a les grands Pakebo et Kabola Bitumba, l'argentier de la République, excellence Doudou Fwamba Likunde, et Pesazouate. Et que yo! Oui! Éducation nationale, rentrée scolaire en vue et Sengel Boye Baké Fimé Blanche et Bimaki Nabasise, il y a Bibois Lobieleki, na présence il y a plusieurs membres, il y a gouvernement y compris Yemoko ministre, il y a finance Doudou Fwamba, ba détail de l'élément. Au terme, il y a travaux, il y a commission paritaire, bon syndical, éducation nationale, paix nouvelle citoyenneté, marqué n'a échange, il y a Kafou entre les deux partis, avec na tête vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, représentant ya madame la première ministre Judith Suminwa Tuluka, assisté na ministre d'État et éducation Raissa Malou, pe ya budget Aimé Boji, Bakissa Lissousou, ministre ya finance et excellence Doudou Fwamba Likunde, l'argentier de la République, pe ba vice-ministre et enseignement pe na budget. Bassise Oyo et Monaki atterrissage moko en douceur avec signature ya protocole d'accord moko prenant en compte ba résolution vision na amélioration socio-professionnelle ya ba enseignant ya ba école primaire et secondaire Nenge Elingi Mokonzi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensemble, nous devons continuer à travailler avec ardeur et détermination pour réaliser les aspirations de notre pays et honorer la confiance que son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a placée en nous. Nous restons résolus à transformer nos engagements en actions concrètes et à bâtir un avenir meilleur pour l'éducation en République démocratique du Congo. Et Sengeli Boye Baké gouvernement a réitéré qui engagement na ye ya ko poursuivre na processus oyo visant pour na ko rendre viable ba condition de vie à enseignement l'objectif ya ko garantir éducation nationale moko qui toko. Donc ces hommes et ces femmes qui sont nos héros, qui nous ont appris à lire, à compter et à devenir des hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous allons tous ensemble nous battre
pour matérialiser la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vrai que nous avons des ambitions beaucoup plus grandes et légitimes, mais ainsi que nous l'avons dit, c'est petit à petit que l'oiseau construit son nid. Et nous n'avons aucun doute qu'avec la synergie que nous avons mise en place, nous allons certainement aboutir dans les mois, les années qui viennent à une amélioration nette des conditions sociales de l'enseignant congolais. Kasi esengeli boyeba ke gouvernement congolais azali déterminé pote processus oyo esuka na katikati te, kasi ekoma kino na suka na Kinshasa kaka te, kasi peti na ba province nyonso selon ba recommandation ya mokonzi ya mboka chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton. Hey yo. Secrétaire général ad intérim ya UDPS Deo Bizibou a dévoilé qui plan d'action naye lobby eleki à travers conférence de presse pe annonça qui remise et reprise au yokosala makalate entre Yepé Augustin Kabuya bozaba détail na commentaire oyo. Au cours de la conférence de presse tenue, lobby eleki na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Deo Bizibou, désigné secrétaire général ad intérim ya parti politique Union pour la démocratie et les progrès social UDPS Tshisekedi, par convention démocratique ya parti, a dévoilé qui plan d'action naye en prélude ya échéance électorale ya 2028. Parmi ma priorité naye Deo Bizibou a prometaki kozongisa ba carte de membre na ba militant nyonso ya parti ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba opération Oyesengeli ebanda na mois de janvier et année 2025. La convention démocratique de la session du 11 août qui a échu dans ce général Augustin Kabuya et ses fonctions, la même qu'il avait investi du reste et qui me confiait cette mission-là d'assurer l'intérim pour 6 mois. Ce n'est que vous avez suivi cette demande, j'étais silencieux, à part lorsque je suis allé au mausolée pour me recueillir, je ne disais absolument rien. Ce n'est qu'hier, les après-midi, que j'ai reçu la notification du bureau de la CDP qui me notifie comme étant le secrétaire général à l'intérim de l'UDPS pour 6 mois. Ok. CDP, félicitations. Très bien, c'est bien. Donc, ainsi donc, à partir d'hier, je suis investi. Et en quoi va consister mon travail? Ma première mission, c'est d'abord, après ces divergences aiguës, c'est d'assurer l'unité au sein du parti. Exactement. Très bien. Je voudrais attirer l'attention des combattants et combattantes de l'UDPS que 2028, ce n'est pas loin. Et surtout avant d'arriver en 2028, autour pour aider le chef de l'État, nous devons être unis. En second lieu, Deo Bizibou a prometaki ko se rendre na ba coin pe recoin nyonso ya mboka pe lisusu libanda ya mboka pour na koredynamiser UDPS. S'agissant na rumeur oyezali kotalisa na ba réseaux sociaux sur prétendu refus ya chef de l'État pour na ko recevoir konaye na crise oyo au sein ya UDPS, Deo Bizibou a talisaki ke ezali luvunu. Par ailleurs, Deo Bizibou a annoncé qu'il tenu ya remise et reprise na mikolo ezali koya entre Yepé prédécesseur na ye Augustin Kabuya. Pona kosukisa Deo Bizibou a prometaki également qu'on travailler en étroite collaboration na ba président ya convention démocratique ya parti pe commission électorale permanente, les deux structures ya parti au pouvoir. Dossier à suivre. Comment l'UDPS doit s'organiser davantage pour mieux accompagner le chef de l'État? Parti Lumumbiste unifié ba célébrer qui 60e anniversaire na bango lobby eleki la Vilundu pour na détail.
22 août 1964, 22 août 2024, jour pour jour, Parti Lumumbiste unifié Palou en sigle et célébra qui 60 ans d'existence Nayango. Sous la conduite de Didier Mazenga Makanzu, la festivité et anniversaire Oyo et se poursuivra qui week-end et l'équipe plus précisément Mokole samedi 24 août na résidence y a fait patriarche Antoine Gizenga na Bouma na commune Yantsele et Sikawapi azalaki enterré pe esika wapi mausolée pe mise nationale n'honneur na ye et sengeli etongama na gouvernement congolais. En tout cas tika na yebisa bino ke nyonso elekaki kitoko na ambiance moko ya kosakana te avec impact pe idéologie. Prenons parole honorable Donatien Bitini Talabao Eli ya kikwiti na circonscription ya Bulungu cadre ya parti Lumumbiste unifié atalisaki boye. Bon, les autres ont fêté 60 ans à Palou. Ils allaient parti Lumumbiste unifié, parti Oyo. Oyo bakoko batige la biso. Oyo makila na bango etanga po na mboka na biso. Oyo balinga mboka na biso ils ont toujours unis. Yango na lelo bozomo na biso awa 60 ans après nous avons fêté. Fête na biso leki na ba étape mibale. Ya liboso conférence scientifique culturelle et politique au Salamaki na Béatrice jeudi kuna bomonaki ba historien mboka na biso ebele ba batamayele batabwanya ba expliquaki histoire ya parti ti ndenge komi lelo awa nde tokomi lelo toyo okutana na parti oyo na temple na biso ya Palou place oyo Kondo Gizenga avandaka na retraite na ye abandon sala meeting na ye awa na Bouma awa ndeko sala fête na meeting ya kafu po ba congolais en général ba militante Palou ba yebake parti Lumumbiste eza unifié zakaka moko ba wana mususu ba kotikala okoma wate bazana ba magablo bazo sala oye koksi 60 ans oye héritage Gizenga atikeli biso yango eza parti oyo eza kokambama na secrétaire général Didier Mazenga Mokanzu. Faisant d'une pierre deux coups, honorable Donatien Bitini Talabao a pesaki message oyo. Message eza moko eza ya unité ya parti. Il faut bana ya parti Lumumbiste unifié nyonso basangana po totomo la parti na biso oyo ezali le seul parti ewelaka intérêt ya mboka na biso ewelaka intégrité ya mboka na biso oyo elingaka te bana mboka oyo ya Congo banyokwama eza parti Lumumbiste unifié banda bokoko na biso ti lelo yango na toana esengo monene ya kofete mpona bajeune bayebaka mboka oyo batikeli biso ya mobimba ndenge Gizenga alobi ya na phrase na ye alobi yango na lopoto ezali eza na bomengo ezali mboka moko bomengo na yango ifo bakabola yango na bakongolais nyonso e to respecte mobimba mboka biso mpe totikela yango bana oyo bakolanda biso oyo ezosalama na este koboma bakongolais koviole bandeko na biso biso bajeune ifo tosukisa yango tala kasi esengeli boyeba ke au cours ya même manifestation basaluaki lisusu invincibilité ya Palou oyo esali ke lelo ezala le plus vieux parti politique encore en exercice na République démocratique du Congo boyende ezalaka yanke yo. Na cadre ya vacances parlementaires naye honorable Mao Ntwene Oyazali Bongo élu ya Kinshasa na circonscription ya Selemba Osalaki descente en hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium bozaba détail na reportage signé Fiston Perron. Ah oui, profitons de ma vacances parlementaires naye honorable Mao Ntwene Musulwei député provincial élu ya circonscription ya Selemba ou effectué kilobi eleki véritable descente na hôpital général de référence ya Makala ex sanatorium esika wapi ayamba maki kitoko avec impact pe idéologie.
Molobeli Yabana Selembao Antoine a affectueusement appelé Soso Yamboka Matembele Yasimandaku ayamba makina médecin directeur général P a effectué descente Oyo na ba objectif ebele entre autres visites et évaluation P yaba remarque P recommandation Oye Pesamaki Awa il y a de cela 3 mois passés. Il est vrai si j'ai qui peut soutien il y a Libanda et puis soutien il y a gouvernement congolais mais le de ce pays nango na moi l'instant où tout le monde qui est où a sali vraiment est marqué même biso tout le monde après passage na biso il y a 2-3 mois passés tout le monde si na biso usine il y a oxygène oh peut-être na ba tolier pour profiter pour y consommer oxygène oxygène au toyebaki utaka na kwa moko quelque part kaka we waka campus de l'opé comme un sanatorium c'est vraiment quelque chose de bon oh tu peux croiser ma beaucoup to encourager to sengier vraiment akoba pour contacter bato ya moniki bako sunga yi banda za na sanatorium pour atika bilemba malamu ma partenaire Hollande biso de par-ci par-là quelques-uns au Bossali ils ont déjà ébélé pour continuer comme ça là et chez les Mao na hôpital na sanatorium et vous appelez Valère ya malamu et tous na kata Kinshasa c'est ça que Kinshasa ils ont équipé dans l'hôpital pe ya malamu et gouvernement provincial na biso tous la dina sima Kinshasa ke bonga moko qui ça c'est bon et ça qu'on appelle soin il y a l'hôpital na biso oyo il y a l'état il y a Kinshasa vous appelez soin il y a corps médical oyo basala la isika wana ba plante na bango vers biso to ya na vers biso contacter merci na cadre d'activité sociale na ye honorable Antoine président de ONG Congo de l'Espoir a profité qui na passage na ye l'hôpital général de référence ya Makala pour la prise en charge et paiement. Il y a des factures, il y a quelques malades où il y a rétabli totalement pour un manque, il y a des moyens financiers. Tala! Tangu toyebisaka bino ke Selemba ou ezalaka se na mutu moko bochaka tembe. Vérité ezalaka tetu Antoine yeyo matembele ya simandaku toujours proche ya population na ye contrairement na bakuya oyo bazongaka awa kaka na période ya élection pour na ko distraire population ya commune ya Selembao na yango bana Selembao balobi sanction mususu ezali kozela bino ti bokolela rendez-vous na 2028 noko noko ndima Antoine matembele ya simandaku epesa zuwa ti yo Ninango Silagate sur la plus ya mokola lelo et comme na suka merci pour la confiance en fidélité bo sepelaki na ba image bo pesa merci na Serge Lokondo azalaki na sima caméra régie finale Simba Maki na main de maître ya directeur technique ya biso papa na Galaxy p blessing nazalaki bien encadré na maboko ya directeur des informations Christian Niamabu Kabeya Bama Tabaki Tababal Kalmabele fils Mani na préférabino